Aïe, aïe, aïe. Ok, il est trop matata. Bino boye. Bino boye. Bana basio makolo na bino ezaka kilo bokora ko beta ta kedete. Bino bokena na makamba batu boye. Nyangona lobi Kibombanda ya Gisèle Mpela na première dame. Na oyeba te Kibombanda ya Gisèle Mpela na première dame. Et koti bakoni tout findeni. Bino bakoni tufi. Na nga pesi bino occasion wana ya kokota makambo eza ya président na basi na emibale. Yango bino batu bokanta bozaka na monopole roloba. Bino batu bokanta bozaka na munoko ya kofinga. Bokanti batu msuba na ngote. Yo muto vando fungula mbanga na po finga Gisèle Mpela. Mais yo za zozo. Oza fia munoko solo. Oza likolo kilo kokata ko telemate po beta kede. Fia mulili. Fia teka chastongo. Fia lokolo ka. Oza tana makasi ko telema tout droit baninga ba telema ate. Morozo dasa ko leka na TV o finga Gisèle Mpela ko finga yo. Ana niveau na yo. Muto yo mune ovanda po finga e wana. Ana niveau na yo. Yo mwa lala na président na bino. Aboti ne bana yo. Yo nongo zabongo mwana. Est-ce que mwana oyebetande bakumba azemi? Boti nga ba j'aime. Pour vidéo o ba signaler ngo bubo ki nga ba j'aime. Yo ndenge bato bakumba ka zemi akumbi zemi penda bwazo bwaka basoyi. Yo na vie no tant soutiye so akoya. O bwaka soyi te pona mwana. O finga Gisèle Mpela. Aza ntana yo. Fia lo koso fia sopeka nyonso zaka na kata ndaku bapesaka yo nyonso zaka na kata ndaku fia bisenga senga tala fille moko boy Tinela Champlain mutu nyonso to amonda musique aleka wana yo ata kopo oyebinde basomba te ata mbetu oyebinde basomba te et tu vas te comparer na Gisèle Mpela makambo etali yo bana oyo ko sengela basela ADN yo so botata mpuku ne bato ba memaka mpuku na libumu amemata mpuku moko boy yo so salango so le président ça basi mibale etali président donc tellement ça mal élevé maman na edika très bien te okokota na makambo eza ya niveau na te po ani poka yo mto na munoko loba muto yo ngo finga wana akokani note yo za salite fia munoko solo toujours bazoka na munoko fi moko boye makolone ko kanga mobali ata jour moko te po bova na ye bye zano na bloqué yo mutu oye oloba bilobela na lobi po anini bino ba fille ya mpoka bozaka na ba courage ebele boy yo ke kosenga ADN na bana ya bana président pa Gisèle Mpela amuninga no yo moko tu fia milelo lela ozata na mobali te ozata na mobali ya sirte nyonso basela na vie tio ya bapoto wana basalela yo ingrate mo baby si sika nyonso to vando baby sa kosumba kaka ata muta soutenir yo ndenge ni yo ko yaka wana pour ko sumba o baby sa tali na mona moi so yo ko finga Gisèle Mpela finge par rapport à ni aleki yo za zozo za bien te fia munoko solo likolo ka oza bien te amuninga na yo avant leka pour que ko finga et pour no tuna ki première dame na bino te makambo bazo réclamer wana so eza solo pourquoi pesa ke conseil te donc le quoi ka munoko na wana ki mal éduqué toboka et sali ke oleka na TV pour ko finga ofinga nani so faut finga mobali wa chaki ezemi oza mal éduqué yo oza mal éduqué likoloka soso makasi oza vraiment mal éduqué olingo se comparer na muto aleki yo obota te obota te parce que yo oteka bana na yo tongo oteka bango kala oteka bana yo alors que kofinga mwana mwasa batu vi na eza en danger le quoi yo yebi da ke non za bon otikala ko sumbata petit pourcentage yo ke kokotla mwana batu YouTube ko kofinga yo zani soit disant mwana ya mukonza tufi mwana mukonza viva le quoi yo
vivre le quoi yo. Talelanga mona moso kwa kobeta ta kedete. Oza soni ya communauté congolaise mobimba parce que na bana basi nyos tous les chèques ezayo. Les chèques ezayo. Oza ni na compte bancaire, oza ni na mukanda, même bakiti ndako basombela yo, bambetu basombela yo, munoko na yo solo, oza ta na makasi okanga mobali te, batu nyonso basela bolamu yo tout autour na bango bebi sakaka. Otongaka mutu nyons tout. Mutu nyons tout. Wali boma yango ba sujet silio telanga mona moso ba musicien nyos tout ba leka mona moso azalo kwa libulu a pont Champlain ba yo moko vino oni atango mambeta na ba kishi na ba maya ba bebe banda ko ke ko luka na ba morgue yo mo banda ko ke ko luka ba succès ko teka ba zemi no pa ba musicien ba ko lala o liko na ngo oko pesa bango mbongo zo ke ko shina pa ba tumsu liko na ngo oko pesa bango ba zemi na yo lelo no za boata milo za na ete yo ko finga Gisèle Mpela pona amuninga no yo mo lali na président na bino aboti bana bongo yo ebongo yo fi ya milelo yo na mo ibo ya ko laksa batuke oza danger oza soki ndenge nini fi ya sutukela na verre okoyala be mission yo laksa batu verre yo za nango fo baka mutu moko uti na famille moko pauvre sorcière mutalala na bambua mutaboma leki na ye wali boma yo kanta yo kam to na monopole ofinga yo kam to na monoko ofinga batu idiote so ozangi makambo osala kendo ko renouveler ba kishi no wana ko so ba chinois no ko tsabona kata li soko no nongo mesana ko kotsa bango ba meko ba continuer ko soutenir yo nongo soutenir bango ko kota makambo eza niveau na hote illettré fille ba voice est-ce que vous avez censé au ko kota makambo wana o ko finga e poani o finga moi ça va tout pona nini yo senga ADN loko na nani tala non toucher parti où ça ko passer chance ka pona pesa ba tu conseil sur ba tu ba oswana ba ofinga ba kota ba mama te ko ngatena kota mama no yelonge zika tampon elonga mwindu tampon elongi ko ngatena kota ye ko lingate oh yango yo mwana ya mal éduqué bwe balokota wapi oh moi si kitoko yo za moi si kitoko mais ya milimo oza moi si kitoko mais ya l'esprit mabe parce que yo nzoto na yo corps na eza corps ya tempelo tes corps habité par des mauvais esprits okumi sileb so suisse ke wapi eke wapi fi mobimba surtout que la makata donc yo so ka okutani ne loro mo bwe pio bano publier biso tango publier biso bo mona ka un mois beti pa un mois na so beti mbala moko pio esili bosa soute yo ka nim to kana munoko ngo finga te bato minoko baza je ba calculer côté parce que baza ba mal éduqué yo oza na droit au lekate au finga Gisèle Mpela non au finga par rapport à nini ye mutu o yo zo côté la ebite ke mobali na botana mwasi musu libanda a ebite si il faut qu'on menacer mutu ni faut bon menacer n'est-ce pas faut bon menacer mutu a chaki fia batuzemi yo sko lo kwa nani o leka po ko finga mwana mwasi wana kitoko bongo mwana mwasi ana za lo kolo pete yo ganti soka za ina vision tel nga pesa ta muto babotana na chance anga pesa chance baza na mwana moko ba baksa su ya mibale au moins ye muninga aboti atana mobala batu me mobala batu ngasa nani ebongo yo mama yo mi chopo nyos tu na kati ezana ba maya ba musicien na kati ezana maya banganga ezana maya ba katier na kati mwana mwa vanda ezate nana tinda ko boire ba mai no boko boire ba maki no na kalamu likola succès nana tinda yo fils sans position soit disons na poto sutukila bandaku obetla bat masola bandaku masola ba cuisine masola ba wc faut baka illettré parce que chose arrive na base ndenge batu basaka na base na vie na bango jamais ko robondo yo c'est la votre mission terre à terre oh boni buso ba boyko yango ko lala ka na bambwango mute ezwa mayele no longolo na bongo ke ko chango na sika to sumbaka to nini moi ça va bouler donc cuidado kende ko saba jeune on ndenge sala wana ko luka kutu ko kota makambo eza makambo niveau na ote muninga na Gisèle Mpela ngo oyo ya bo vandeli ozo fingie pente sili muninga na yo talelanga mwana mwasi ali koloka ko ka kotelema tout droit niama zoba yo za libula batu libula mutu nyonso to aza posa soif na ya ko kota eza yo
soit disant fille à bolingo, ça fille à bolingo, tout ça sans esprit. Pour moi, sans esprit. Donc, il y a pas cosi, il y a pas 12 mibali, alors il y a façon de se positionner. Et ça, il y a des mibali, il y a do dio bakimi. Que nous avons solution, nous avons solo bazoka et l'ongwaraton de loko ya ko loko vandi sa bazoka na munoko. Ole rokota makambo eza makamba niveau na yote li koloka zoba. Oh, tali nga fiyo yo. Yo moko toza na position, toza na poto ya benda sika, mame, poto ya bikende bizonga. Yo ko finga muto aza stable, yo ko finga lupanga Gisèle Mpela, yo za lupanga. Yo, on lupanga. Tala, no toucher maman na bino muté maison matanga na toucher maman na yo. Et là, ils ont un message on appelle ça na yona na Yvette Kalombo ke ba finga ba maman te no toucher muto azika na longo linga ko poster te na ko toucher photocopie na le colono kabisika ni no landa on toucher talela ngai tempelo ya banganga o tempelo ba musicien keba keno ko toucher ba fali o mesana ko finga o sakanela raye o ko fingi héritier bande ko minisa yo ba ko minisa yo ko pesa makasa o mela ba vitamine po ya matama wana ke ko toucher bango o toucher Gisèle Mpela, c'est pas ton ami muninga zo senga led azo senga o secours azo menacer vino yo ko toucher talela nga fiyo alia leki na enia maliko ko luka succès na vie okenda ko pa banganga ba pesa robe okenda ko pesa le mwana bato atika ko lata ngona na sima kuna akufa nyama wali boma yo fiya bazoko wali boma munoko solo kwa dal wali boma yo mo ko luka ba solution to ko luka nzamba solo ba bimiso ba makidi ya mibali o evanda na kati ya ba scientiste ya banganga ya ba katia ko evanda na kati no ko luka solution na ngoto yo ko toucher Gisèle Mpela, c'est ton ami yo mo na beauté na ye wana sumba deba ne bongo yo obota te même nga soué na ngeso obota te atanza même ta sala grâce mais yo obota te oh surtout que la morobo surtout que la na ba vert surtout que la na ba kiti na ba wese obeta masomo bo terre à terre fille azanga compte vi non union surtout na matolo fille ya milelo yo atol dingi mwana 25 ans obando lela bolingo yo na likate comme ça ozoba oh wali boma oh ikola succès saliso babuzo bebele na vie oh lelo comment on regretter oh même bato yo c'est là ba sacrifice wana ba vie ba buaka yo ba kipa yo te mais lelo oh temozaka fille moko c'est très impoli mutabi loba yo wana kuna excuse yo wana kuna ko kota maramba président c'est alio aboma relation c'est alio oh fille ya bazoka keno ko luko traiter munoko no mabe donc yo samba zoka revivre te ka noko solo ni amo se comparer na muto aleki yo ye Gisèle nga muninga no aleki na mama na aleki na yo aleki na famille na bino mobimba jalouse fille ya keto les chèques yo za zozoto za zuzu yo no za bonga ta kede oko beta te oko tindika te ba fille yo bazwaka bazalo kwa yo te yo za likolo kilo yo oza likolo kilo yo ngati ko chacho ko nelongeza oza chanceuse toko yeba neza oza chanceuse so oza ka chanceuse mbe so zo mukanda so oza ka fille le kolo pepele mbele si babala yo me bazwa côté pourquoi famille ni elinga bazwa mutu lokwa yo alala lokwa ala na mbwa famille ni ko luka mutu abanda ko ke ko zwa ba makidi ya batu mususu apesa pa ba musicien apesa bango succès famille ni ko ko zwa mutu lokwa yo za mutu ozwa te yo normalement poto oh yo faut vendre za Canada so inga na zaki yo et tant que maîtresse mbesi osomba de mukanda kala oya de Canada et puis na Canada au ju mundele no mo vandi wa mutu ovana ba France te pona ba France place oso za mutu ozwa te talilanga chez des dames au kede no ko solanie fia bazoka mbasuka mbala suka na yo mbala suka ko koti sara Gisèle Mpela na buzoba na wana te c'est pas ton ami oh yoza ndoki muto zo kote la wana ebiteke mobali na yala na fille moroboy yo moi sa deuxième bureau oui mais ya nani e bongo yo yo zalaka makango bana moka mikie ba ozo ba ko nie maniemo mabele yana le basuti yo ba yo finga yo telanga mona mo so mi buaka na étage liko ya bolingo mona 25 ans yo za mutu okumisela bato mobali na internet mobali atika ko linga ote oza mutu wali boma
mal éduqué tala non finga maman no makasi moni maman no ofinga ngamo na pesa conseil ba finga maman te men ofinga maman no makasi sorcière ingrate bato ba bikisa wana eza bato sakanila wana bangonde ba bikisa yo net ba olka kabelo wana omoni naza bolingo na yo sia bolingo nini yelanga biloko nyonso toza ngo na maboko ya opesa nga na tumbela omona mwasi alela diala la te sia yozo bete lisolo ya makambo eza makambo ya niveau na ote pauvre fille makambo eza makambo ya niveau na ote makambo ya ba première dame mibale muto wana katikati yo beta ondeti ozo finga ye Gisèle Mpelana lokwa botanga na ye entre temps yo kuto tanga to kima classe tongo makambo makato ye bien okala normalement muto akopesa bato ba conseil ya ba vie ya ndenge ni makambo ba nzoto bato ezakeza yo wali boma yo noko solo fille ya katelema tout droit batala yo fille kitoko yo fille kitoko yo bata kitoko bazwaka bakendaka wawa yo zanga ta carte bancaire okumbaka ta voiture te yo kokobengo ta fille kitoko eposo telema na muto alekif na mamo aboto yelonge zika parce que likolo kana wana olanda pa mama na yo alors yo kofinga Gisèle Pela c'est ton ami non luka olka kabelo yo pesa nga makamno na maboko comme ça na oyela oli lisusu noko solo talilanga fille yo complexeuse ndoki na kotiango na nko na zela na vi na nga mobimba donc likambo nongo fingi mpela e matinga na motema e matinga na kokiti ona yeli yo e misho tango so kata no ko contacter banguna no nyos to ba pesa makamno na maboko no yelo lisu lobi wali boma oyoka soni te ba loko ba kisi ba makata ba kisi ozwa tongo wana e longolo mayele bisika o nzamba cha mayele yusko esa o les chèques zozo poto mobimbeza yo grâce au maltraitant abala et puis ça au vertige afilora abala baninga na onyo supposio bien kaka yo les chèques yo zaka wana pona ko seka bato ozaka wana songi batu tout bazaka tout autour na otonga bango seka bango ozandeni odandenge nini ofinga batu bana batu yo moko eloko ememaka bana ozana ngote yo zanango nenge basi ba memaka zemi ozanango okofinga bana ya Gisèle Mpela yo kobota yo bota na ba bébé o banda ko ke ko zwana maye mo ba maya ba bébé ba mama ye mo banda ko ke ko zwa pona ko pesa pa ba musicien tu crois que vous a facile nzamba peso mabota yo moni nzamba kizengi ko sa ba chinois no ya solania mu kinza o ko sa bango to tcha ba adoration mama langi kizengi niama kende ka ko renouveler ba kishno kenda ko renouveler po ba mama na ba salela yo yo kanti zo ba tunios to o far de se biloko no na zo ba tunios to tikizengi oke kolukata sweno ya munoko no wana te eza solo loko ya dali ya kisensu bake ko so sweno ngotika bazoka yo bando yaka koluka bando finga bato wanani finga ba fali ba on ba sakanita ko ba mesanta ba héritier ba lesa yo ba futelo ba ndako entre ta ba opita o makata ba on to sakanaka o sakana na mutu nyos tuté yo mal éduqué fille mal éduqué oyo Olga Kabelo zwa numéro na nga bébé yela makambo no moi so o tukingo matisi nga na motema vandia encore nga pe na ndeko te na zui Gisèle Mpela na comme si ndeko na nga bozwa numéro na bo pesa nga pa Olga Kabelo plus 1 514 467 50 80 plus 1 514 467 50 80 o pesa nga Olga Kabelo yela nga makambo na sasele moi so yo na zelo na maboko na mona ko kandenge wa makololo kwa camion makale baluki na nzela seko maf makona ngo tsheli kolo kuidadu ya sala ba ventir no makambo mono ko sa makambo sala makambo na yo na makambo mono ko sala OK nzambe mokonzi na nyonso je te bloque boyo kantenga ndena mwa malamu d'après bino ndene bo mona ngala sala émission na mwa malamu na bloqué on tout fino niama donc yo za mutu moko yo kande mtu ana monopole ko loba ko finga bat ba kumisa pense que batum suba na minoko ko finga te yo ko kota makamo ya niveau na yo te telanga mwana mwaso ali yeba ni na makasi yo etika muke ozanga na bato ba wandoke ko sunga o pete mukinza parce que mutu alati so kabelo yo moko na mbongo no ko somba te yo no sase ya ko sasa
osasi mwana mwasi na mwana mwasi na sunga auto kizengi nyama fi mwa kufela ka bana mwa mikie fi alibabe bato nyonso to leka na vina bango comme ça ba vina bango mulili butu likwa nini oyebi ba kisha vana na ozwayo nana kozwa na communauté congolaise mama bwaka nzoto lukata lukata mutu moko boyo ako ozwa ta na poto na ta mundele olingite o s'intégrer olingite osaka wana bando ya na poto désordre ki songi nani yotonga te entourage non nyonso tongaka okumisi la biso junior kabananga nzo ando pito makata entre tozo benga mwasi na ye Simen Dior na ye Simen Dior omta tika yonga toko sale lo vuma likita toko lale lo ngonda liboso ndako na toko kotiso likemba na lisoko wana si faut ba enlever ba lati ba kagoul ba enlever ba keno côté moko boye na système ka ndeti ba brésilien de bazaka ba tubio mulangi na simana lisoko ba beti yo makasi ale ba yo bwa ko liboso ndako na ba ba sesa ko ba je ba sesa ko ba je ba Simen Dior wana bolinge lève ma boule bolale liengonda pinda liboso ndako na bo enlever bokene quelque part fimbu makas ale boyo bwa ka yewana muto oyeba bino azate donc yo za no finga kaba to finga kada bato ozandoki ozandoki makolo mabelo kola pigeon ke ko sala avortement ki zengi niama les chèques fi ya mulili ndoki mutalala na bambua jalouse ole maman na sala bombanda na première dame moi ça papa mokonzi yo mwana okenda osala ki bombanda po lela deuxième première femme ya papa na bino lela bango bana yo comme ça bana kizengi sorcière ozandoki oh yango Gisèle Mpela muninga no muninga na yo fi ya bazoka muninga no so mona ya nyakuta bazoka na niveau yo nyakutaka et mais que la musicien mutu nyonso to leka pa na yo ba chance za hotel ba chance eza ote oh ozana ba chance te parce que ba chance non nyonso ke ko landa pa ba musicien no la na bango nde bazo ba chance na yo bango nde bazo ba chance na yo oh ndoki niama ikole bukana ikolo lokwa mwasi bazo sale kiritage azo panza munoko ne ba kolono eza fia ko kanga mobali te na makolo ofanda ta 6 mois ozuika mobali moko boy yo wana palpite kolenga olaksa kingo olaksa loboko olaksa libele alitanga ko pito makata le pa abwaki on a 1 mois yo chanceuse talanga fia mulili oyo beta kede totala yo kolo kilo zana yo ko beta kede yo wana ona poto wi okoma na ona poto wi mozali kolo kilo nana ozwa yo mama nina nga olinga mutu lokwa yo apitana na bambwa likwa ko luka via pressé bato ba pita o makata na ba musicien ba yiba ba chance wana ba kenda no wapi keba Gisèle Mpela za falite yo be luka mobile no za deuxième femme na luka muto ko za deuxième femme na etali yo ye Gisèle Mpela nga botina n'importe qui mais non oh ye mwasi na ye ba ki teke mobile na banda ko pita libanda ba ite ye moko aussi sa makambo wana te moi batazo pleda zo senga au secours bat basunga evi na esa na menace yo fi moi munoko solo analphabète fi ya ba voice fi ya mosinzo oyebi kutu makamune bandito ko finga par rapport à nini fi ya bazoka nyama ibula ba magicien yo sia makolono wana mutu nyonso azali normal to akoti mbala moko ozala modi pona kati na wana eza tempelo ya batakisi presque batakisi ka mbaleka na sama kolono yangana mutu kozwa ya normal azate jalouse mutu akenda kosala casting a bambwa yo luka vi mabe oluka vi mabe to bato bazoke kotanga bayekola ABC yo wana ozoke koluka kisi mpona nini obimisa tala nana mama na yo ngana na mama te mama kenda tongo donc so mina sasa non sasa mabe ufino niama makole tenga malanda mama na ye keba ozana choko ndenge za bonela siko ozana mwasi litoko te choko na biloko ano petikisa wana eza kozala mwasi litoko te oh donc yo fandi no kabwimba moko mofinga Gisèle wana sali yo nini imaginez ce qu'on se dit oh wana kuna zo luksa boma ya bomishi na bana yo ce qu'on sepela pourquoi le quoi yo matrice na opesa ngona kisi tongo robota te yangwana oza ko se réjouir na moto zo senga l'aide yo pe luka mobali non luka premier ministre mo robo vanda azo deuxième femme bobota na ye
aza yo fille ya mulili botiela nga ba j'aime tout rouge ba e fille ya mulili makasi et yoka te mtu ana monopole yoka te donc non que non ko luka ba dossier no ki toko comme ça na oya nango vous avez une éducation te yo za une éducation te mona moi so ba boto so na fudu so ki wapi on a éducation te jalouse fille ya libabe ma sama kolono mulili kolo kilo oh moi ça ba mboa yanga boma leki na banga suka na robe yanga robe ngwana ngo sacrifice yango nani ngo sacrifice yango nani likola sikisa mokili wana kobota te mobali te osaka wana bisenga senga omona faire basombela yo na ba chino ba tufi na bino so ba chino so ba nani bembe na bino bisika nyonso to bozali bino ba chino ngo na ba mamo ba kochaka ona sima balanda yo so kotsa ba ona sima lisoko na bisiko sumbaka olamba bango keba soko yeli susu aye nazana ba dossier na ye OK bébé Marlène tu di belissima mama tokutana après live o tokutana na WhatsApp na ke oluka batu bana ba dossier no ponga na ngote pona chako kate yo libabe na même pas nga na santa ngo yo moyena choka ezate no ko oluka batu bana ba dossier na yo olka kabelo no ke ko luka ye fia sombelanga olika bo sombelanga bo pesanga na ko seka ka nde munoko neza sozo seke panza na nde sama kolono ane ezali ufino nyama yo ko finga Gisèle Mpela alekio yo mwaza lupangu na ye abota na nani aboti na mutu aza mukonzi yo ko finga evi na eza en danger pour ça nangezo tinaka na simba mama na yo mama na telema tout droit pour le kolono kawano landeza ye o héritango baninga bosa ata misinzo bazo mibala batu yo ata musinzo mto ko zwa ata na deuxième femme azate mto ko zwa ata pour na deuxième femme azate makololo kwa libata basali césarienne to fino nyama na ko luka no ba dossier no bona yelo lobi no ko solo